nazomona mutu moko ya théâtre aza mwana mwasi na moni ndeko moko bapesinga kombo ya Belleville na moni auti lokola libanda mboka metango azoya akomi na Kongo na mwe bato baye koyamba ye me na bato bazoyamba ye na moni baplan mboka mabe mais nazomona jalousie makasi na tuniza pourquoi kola bisinga depuis le ventre de ta mère nzambe aponaka yo oza muto oza na semence ya nzambe pe oza muto olingi batu mingi mais nazomona batu balingi yo te tant nazo prier nzambe na komona drapeau ya Congo ezo frotter na moni kit moko en or et nazomona nzambe atalisinga élection to sama na Congo nzambe azo relire Félix étant donné un nouveau mandat au Nzambe azo pesaye. Cela veut dire Dieu nous a établi étant des sentinelles. Nzambe abisinga lesena partager na biso message oyo. Na bisa bana ya Nzambe to kota na attitude ya prière pona ko bondela pona mboka na biso Congo. Eza pays oyo Nzambe azo linga tombola. Na moni Congo est comme un pays béni. Na moni Congo est comme un pays beaucoup plus stable. Mais kola zo bisanga photo sambela. Na moni ba accident et ça na moi mutu moka telemi na mai mais azo fula mupepe tanga azo fula ngo nazo mona ba camion ezo tutana batu bazo bima ya kokufa Nzambe azo bisanga ane o ezo tozo kota eza ane moko ekozana ba double pe ebele mais nazo mona Nzambe ya Israël ayibisinga na nzela ba prière na nzela ya ba orientation Nzambe azana makoki ya kolongola mabe ezana batebele ba poche na bango batoboli ezana batebele mbongo na bango bakoma osala ngo na monde des ténèbres mutu oyo kabela mbongo oyebi ete mbongo pesa ye akena ndako nganga ba travailler ngo ezana ba réalité spirituelle nengna biso ke Nzamba sacerdoce ayebi singa na bisayo kolo azana posa abikisa yo yebaka sorti nyoso ya ne ezaka na miracle moko Nzamba bongisela ka bato que Bartimée qui aveugle mais passage à Jésus na fille à Bartimée monaki peut-être na fille na yo pe aux aveugles physique mais au monde akande baninga babalaka au monde akaba ninga ne bazwa mikanda au monde akaba ninga ne basala magaminene mais yo ya na vie na yo osala ke le côté mutu azana ba porte e ben akata fille na koko fongola mutu na yo eza porte kotika munuza sima mutu na yo te munoko na yo eza porte zolo na yo eza porte maboko na eza porte sexe na yo eza porte na nzela ya sexe okoyo oteka vie na yo na vie na yo okoma ko vivre na kata vie ya masturbation ekoma lokola vie na yo okoma komi sepelisa. Shalom, shalom peuple de Dieu de partout où vous êtes, au nom de Jésus-Christ. Bonjour, bonsoir. La parole de Dieu nous dit ceci dans Jacques 1, 27. La religion pure et sans tache consiste à visiter le veuve et les orphelins dans leurs afflictions. Yango ememi biso katinao esika. Ngonga yango, ta ya malamu yango. $1 na yo, $5 na yo, ekole sa banetike, ekosombela bango jus. Tolingi to fete na banetike. Maman, erozo bongisa lamba, erozo bongisa lipapa, erozo bongisa loso pour la fin de l'année oyo. Non, les a fait bana. Tozana banetike, $1 na yo, $5 na yo, $10, pourquoi pas plus. Ekosombela bana wana mwa sandal, ekosombela bana wana mwa soso, bako fete longo, toko fete na bango, toko tisanzambe nyongo. Parce que le biaza papa ya borfelin. Biso toza bana ya nzambe. Tant toko soutenir bana wana, tozo ko tisanzambe nyongo. Bano bazana ba papa te, bazana ba mama te, bisonde ba papa na bango, bisonde ba mama na bango, ba yaya na bango, parce que le Seigneur déclare qu'il est le père des orphelins. Et nous, nous sommes les enfants de Dieu. Donc ces enfants-là sont nos sœurs, nos petites sœurs, nos petits frères et nos enfants. Bengi batu nyonso ya motema malamu bana nzambe bisika boza bano balia bano basepela na fin de l'année awa bano bamela mwa jus bakopambola nzambe pona bino oyo ezali coordinatrice ya fondation Sheila Mwanda de na yo auprès na bino kobondela bino pona tosunga bana wana basepela nzambe pa kosepela na biso. Merci beaucoup. Mesdames, messieurs, bonjour et bienvenue sur votre chaîne chez Bissou Télévision, la chaîne qui vous ressemble. Un grand merci, n'abonné na Bissou Nyos, Oyo Bandima ko s'abonner, n'abara toujours que grâce na bino nde toza o toza lelo par rapport ndenge bokota la biso bo consommer biso. Mais avant de commencer cette émission, mesdames, messieurs,
Je dis un grand merci à sponsor, à mission officielle Jésus-Christ de Nazareth. Il y a des sponsors, il y a émission ainsi que chez Bisso Télévision. Et un grand merci à ma technicien Bisso Bayero dans l'ombre. Je pense à Dij Mosolo, à Moni Bongo de Elias, Baron de Basali Bongo à côté réalisation et puis montage, régie finale. Il y a émission Oyo. Meilleur vœu na bino, bonne année. Na Bandi 2024, et vous allez vraiment, il y a le 2023, voilà, mesdames, messieurs, le lot n'a pas plaisir. Il y a des gens qui ont ensemble. Il y a Nini et Memio Lelo Awa na plateau na biso, il y a police de star, chef pasteur Botona Nzambe na Péché Mbote. Bonjour mon frère, laissez-les te bénisse. Merci. Sangodin. Sangomalamu, Nzamba zo battre la biso. Toujours progresser toujours dans Moussala Nzambe, peuple Nzamba aux la béni et puis Nzamba pesi sur la révélation au poto menaba Nzambe par rapport à la fermeture de l'année 2023. Donc c'est ça en fait. Voilà. Voilà ce qu'on a sur le Sambo poto la mozindo il y a mission pour le Seigneur Père de grâce, n'a pas mboli bano sur la nabiso, nanzela betando mokie, nanzela ba téléphone. Miracle ya Nzambe ekota na ba vie ya batu pe ba témoigner na bebisi sema Seigneur sur moni satana oke ko bundi sa message oyo ezala mosika na kombo na Yesu Masia na bondeli bongo amen. Amen. L'homme de Dieu le Lozali si je me trompe pas le 27 hein? Le 26 donc le 26 donc on a émission de le 27 alors lelo hier ezali qui dans le cas qui na Noël le lenge le cas qui est-ce que pour Nayo il est madame? En tout cas, Elo Kwaliboso d'abord, biso ba chrétien, comme on le dit, to fait ta fête c'est une fête qui est païenne, mais na meke ko pousser ba Nzambe journée wana to zaki na ba prière pour na ko meka ko bisa ba Nzambe, nous ne devons pas être dans la distraction parce que eza ba fête oyo to fait ta kana mabele oyo so yebi signification na ngote diable ko profiter pe à ramasser vino na sima fête wana. Donc, ngai na te ki ba Nzambe, bazala concentré na prière et par la grâce cette journée a été passée. Vraiment c'est ça. Donc c'est une fête qui est païenne. En tout cas, biso ba Nzambe toza vraiment obligé de se plaindre le 25 au Noël tout ça ya ba biloko moko eza créé par des catholiques tout ça. Nous on fête pas cette fête là mais on était dans la prière. Voilà. L'homme de Dieu lelo yina plateau na biso eloko ni memio mkola lelo. Naye comme la ba Nzambe message au Nzamba pesingai d'abord pour la nation et message de pesinga pour le monde et les messages au Nzamba pesinga pour une personne. Et c'est pour cela message au Nzamba pesinga dans la prière na to sambela lobby tazaki vraiment enfermé na prière. Quand je priais, Dieu m'a beaucoup parlé. C'est le message là que je veux partager avec le peuple de Dieu. Voilà, merci beaucoup l'homme de Dieu. To consommer café oyo, il allait bien être dire ekosunga santé, batebeli ba aussi pela ngwa. Ngamo shiki muka na consommer yango pour na zota mingité to kotika l'homme de Dieu appelle sa message na calmement pour être na bana kokata été ngai na kotika bino mboko ya l'homme de Dieu ne pour senga pe ba prière pene ya l'homme de Dieu que assemblea pour na bino na ba fin de l'année oyo le lenge nzamba ko sela mikolo yo en tout cas na kotika na mboko na bino bo comprendre et ye bo yo kayel makolo ba en tout cas ceux qui tous en même moral na Dij Mosolo azwangai azwa l'homme de Dieu. Alors moi je vous dis au revoir, merci. Le Seigneur vous bénisse. Bino bozolo ndangai. Le message que Dieu m'a donné c'est un message capital. Nazobi saba congolais nyoso o bazali libanda ya mboka o bazana extrémité ya monde tozwa temps ya kobondela pona mboka na biso. Bibelobi priez pour ta nation car ta bénédiction la dépend. Donc bénédiction na biso eza d'abord mabele on nzamba pesi biso. Tant nazo prier na moni nzamba talisi ngai na moni batu ebele mais batu bazolela. Nzamba yebisinga eza na plan moko ya molili makasi. Oyo ténèbres ezo préparé dans les 4 jours, les 5 jours qui viennent. Et namoni nzamba talisinga na Congo, namoni signe ya makila. Tant nazo prier nzambe na ekomona drapeau ya Congo ezo frotté, namoni kiti moko en or. Et nazo mona nzambe atalisinga élection to sama na Congo, nzambe azo relire Félix étant donné un nouveau mandat au Nzamba zo pesaye. Deuxième mandat Nzamba pesaye. Mais namoni tanga zo vana na kiti, namoni ba double gauche droite. Nzamba ebisinga i monde des ténèbres et zo préparer l'événement moko vraiment désolant pour emema makila ya batu etanga.
Et tant qu'on a prié, na tout nzambe c'est quoi? Nzambe bisinga eza plan ya ténèbres. Bible lobi, aucun malheur peut venir dans une ville si le Seigneur ne révèle pas à ses serviteurs. Nous sommes des sentinelles. Dieu nous a appelés de nous communiquer des messages afin que tombe ma lumière et permettre banana nzambe bazana attitude ya prière. Na kati ya Bible zoloba, Abakouk galobi, je resterai à ma poste. Je resterai à ma poste pour l'amour d'Israël. Cela veut dire Dieu nous a établi étant des sentinelles. Nous avons partagé notre message. Nous avons Nzambe. To kota na attitude ya prière pour na ko bonde la po na mboka na biso Congo. Et zamboka o nzamba pesi biso mungunia azo préparer ba sacrifice na fin de l'année oyo na nzela ba double et na moni nzamba tali singa mboka oyo nazomona l'année qui vient. Et ça pays oyo nzamba zo linga tombola. Na moni Congo est comme un pays béni. Namoni Congo est comme un pays beaucoup plus stable. Mais quand les gens sont photo sambela et pendant que les bandits ont prié, na vandi namoni nzamba fongolinga suzumisu. Nazomo na présence ya ba accident et belé. Mais ba accident nazomona namoni na ba continent Europe, namoni na continent ya Amérique, namoni na continent ya Afrique, namoni ba accident et ça namoni mutu moka telemi na mai. Mais azo fula mupepe tanga azo fula nazomona ba camion ezo tutana batu bazo bima ya kokufa zamba ebisinga na bisabana na nzamba to telema na kata ba prier parce que ezana plan moko ya molili monde à ténèbres le même biso doit se préparer to fêter fête ya fin de l'année de même aussi monde des ténèbres bazana posa ko fêter mais na nzela ya makila ya batu makila wana ndeza ba énergie o bazungo ko accumuler à travers l'accident yo mwana na nzamba peso zali l'Éternel nous a dit to former ba groupe et ba prière nous allons prier le Seigneur afin que le malheur au diable a préparé na kati ya monde na kati ya Congo ezala musika et pendant que bando ko prier nazomona mutu moko ya théâtre aza mwana mwasi na moni ndeko moko ba pesinga kombo ya Belleville na moni auti lokwa libanda mboka metango azoya akomi na Congo na mwe bato ko yambaye mais na bato bazo yambaye na moni ba plan moko mabe nzamba zo bisanga na bisaye place azali azala vigilante place azali azala prudente nazomona esprit moko ya sacrifice na moni force moko ya sacrifice mais nazomona mwana mwasi nazotanga na kombo na moni mutabola nzamba bisinga bolamo osalaka na nzela bo feli na sala yango parce que yango nde ko saki nzamba protéger kayo mais nazomona jalousie makasi na tuniza pourquoi kola bisinga depuis le ventre de ta mère nzambe aponaka yo oza muto oza na semence ya nzambe pe oza muto olingi batumingi mais nazomona batu balingi yote nzamba zo bisanga faites attention namoni retour na yo na Kinshasa namoni plan moko ya mabe kola zo bisanga tu dois prier tu dois être aussi prudente. Et pendant que nous sommes Zamba zo bisanga ezana batebele bazolanda biso ozana problème na kata fino santé ezo marcheté ezana batebele déjà diable à côté vie envoûtement ezana batebele vie na yo eza vendu okosala constant ozomona que santé na yo e marchakate biloko moko etambola kana nzoto na yo place euta ko yebaka te butu nyonso batu balala ka yo lala kate be somni nazomona vie ya batebele eza combati nazomona ba alliance ya ténèbres et makasi na kata ba famille nazomona zamba zotali sanga ba totem nazomona ba pouvoir ya ba kodia ezana ba tebele ba tiba na liste ya ba tufo ba bima 2023 t mais pendant nazolo bawa zamba yebisinga je dois prier avec le gens na nzela ya prière ya sacerdoce nazomona ba nzungu ya butu ko panzana nazomona ba kodia ba famille ko panzana zamba tali singa nazomona misu moko ya munene ezo contrôler monde na monitor to kota na dimension ya nouveau ordre mondial ezana batu ebele bazolinga bakotsa bango na kati ya semence ya 66 et 66 sana bazongo comment nazomona nzela ya misala nazomona nzela ya ba rapport sexuel nzamba yebisinga sabana nzam nous devons être prudents parce que nazomona diable azokotisa ba stratégie ya sika na moni ba monde de ténèbres batu basali réunion na butu balobi comment nous allons pêcher les âmes comment nous allons bloquer des gens na moni batu ebele bako connaître ba maladie bizarre et nzamba zo bisanga ane oyo tozokota eza ane moko ekozana ba double pe ebele mais nazomona nzambe ya Israël ayibisinga na nzela ba prière na nzela ya orientation nzamba zana makoki ya kolongola mabe yo tozola na ngai bien aimé olala la susu pongite bandoto ya mabe ba mari de nuit bazobundisa yo
na kati ya vie na yo olota kozo lia keba bien aimé ezana batu ebele sur le plan spirituel bakotisa sorcellerie inconsciente na kati ya vie na yo yo simbaka mbongo mais osalela kango eloko te ozo se poser ba question mbongo na salaka ndeni ne silaka o se retrouve kana fait ya moi ozwi mbongo na débit ya moi mbongo eza souté ezana batu ebele ba poche na bango batoboli ezana batu ebele mbongo na bango bakoma osala ngo na monde des ténèbres mutu oyo kabela mbongo oyebi ete mbongo pesa ye akena ndako nganga ba travailler ngo ezana ba réalité spirituelle o batu ebele bazo vivre na kati ya ignorance oyo diable si akanga ba vie na bango na kati ya liboto botami bien aimé famille botami bozaki na nyama moko na mai nyama ya mai wana yende mtasala ke famille évoluer na zui kaya ndeko moko ndeko wana kati famille na baba bazaki na nyama ya mai mais nyama mai mutano maîtriser c'était leur grande mère et leur grande mère tonga kufi nyama wana bandi ko silika abandi ko baby sa fille abatu mwana mwasa ko zwa libala fait kufa mutako zwa musala fait kufa batu zo ko bela maboma na kati ya famille tango ba considérer na bandi ko sakola nzamba ko talisa nge nyama wana ya mai yende mutazo be sa vie ya famille beleme na kati ya famille na yo oyiba pacte basala te oyiba alliance salamate il y a des alliances où ils ont réclamé mabala batu na kati ya couple no kimbe zalaka te ozo lela osala mobali nini o comprendre te mobali to sala bola munde nini azong c'est la ko kama be oza mwasi soki o lingo sala mobali no asepela mais suka mobali a comprendre ko kaka te bien aimé ezana ba alliance ba famille où ils ont réclamé toi la batu et ça na alliance à famille où ils ont réclamé misala batu zamba yebi singa prière ya sacerdoce et kobi misala tebe na kati ba prison bien aimé tozo kota 2024 sala bila ya vie na yo tala sur le plan spirituel qu'est-ce que tu as perdu bien aimé et ça na batu belé obima mobali moko boy oyeba itade mobali wana te o mobali azaki magicien azaki na mbongo akisi bando bimana ye ozwa kasu chance ta kuta mobali ya bien na vie na yo vie na ye comment tobi comment vide bien aimé nzamba yebi singa vaut mieux un chien vivant qu'un lion mort lokolo za na vie na nzela ya sacerdoce na nzela ba prière nzamba ko restaurer libala na yo nzamba ko restaurer mariage na yo nzamba ko restaurer santé na yo nzamba ko restaurer musala na yo yo mutozola na ngai makolo bana ko solo pasi makolo ane sila kate ok okoti hôpital a minene ba pareil a minene mais o senti kana kata santé na yo santé zalaka na problème maladie wana kenda kate ba pesi yo résident maladie on est incurable nangina biso ke nzamba sacerdoce ayebisinga na bisayo kolo azala posa abikisa yo yebaka sorti nyonso ya ne ezaka na miracle moko nzamba bongisela ka batu soki na debi ya ne oshiwaki nangina biso ke na fe ya ne oyo nzamba na posa visiter yo na nzela ya prière to kosala na nzela ya ba service to kosala vi na yo ekobima na kati ba prison satanique ezala ba tebele bazana kati ba prison satanique olotaka bazolanda yo basoda balati bateni baokanga yo bien aimé osa menacé sur le plan sorcellerique la sorcellerie laisse ses traces mutu na kata fina yo bana o se jeter na drogue via masango ko kotika te oluki ba pasteur ba sambela ozobika te nangina biso ke nzambe ya sacerdoce azana posa atracer le chemin sika Bible dit venez à moi vous tous qui êtes chargés moi l'Éternel je vous donnerai du repos mais tu vas venir à Dieu comment? Tu vas venir à Dieu à travers les hommes de Dieu. Nous sommes des mandataires de Dieu. Et Dieu me dit, l'ongola kaka incrédulité. Au bengi ba pasteur rebelle. Au comment ba doute na ba sala nzam. Au comment ko commenter ma be pour na ba sala nzam. Nangina bisayo, s'il y a des faux, il y a toujours des vrais. Nzamba bisinga na le kana ba message oyo. Na pèse peuple de Dieu. Il y a des personnes ba cause la guérir. Il y a des personnes qui seront restaurées. Il y a des personnes qui vont vivre le miracle. Lolenge nzamba biki sakifi. Ya bato ba belaka. Nzambe poko biki sa fi na yo. Na kati ya fi ya Bartimée abandé komona te. Balobi ke Bartimée azaki aveugle mais passage à Jésus na fi ya Bartimée monaki. Peut-être na fi na yo pe aux aveugle physique te mais au mona kande baninga babalaka. Au mona ka baninga ne bazwa mikanda. Au mona ka baninga ne basala magaminene mais yo ya na fi na yo osala ke côté. Nzamba yebi singa akolongola soni na fi na yo. Et ça na bato ebele bien aimé. O comment ko vivre na kati ya fi ya masturbation. Et sur le plan spirituel, masturbation na ozo lingo tika mozo kokate. Cela veut dire ntango ozo sala yango, tu es en train de livrer ta vie. Mutu na ba porte e ben na kata fi na koko fongola. Mutu na yo eza porte. Kotika munuza sima mutu na yo te. Munoko na yo eza porte. Zolo na yo eza porte. Maboko na eza porte. Sexe na yo eza porte. Na nzela ya sexe okoyo oteka vi na yo. Eza na bato ebele bateki ba chance na bango. Pona koye kozanga koyeba kobanga nzambe na vie na yo okoma ko vivre na kata vie ya masturbation ekoma lokola vie na yo okoma komi sepelisa
Bien aimé, le Saint-Esprit me dit, Nanzela ya prière, yo moko okoti kangote. Nzamba ebisinga nanzela prière, esprit wana ekotika yo. Oza wana obala, menakata libala bana bayakate, ba pesa yo kombo, bato azo seka yo. Nzambe o apesa ki ane mwana. Nzambe o apesa ki Sarah mwana na âge doublement ya ménopause. Nzambe wana akufate. Na kata ministère nanga na moni mutu, mwana mwasi ya 47 ans. Nzamba apesi ye bana e mapasa misatu. Na vie no pene ko sana eli kan fo Nzamba sala yo. Problème na yesa que ozo kota na monde ba doute. Yebaka bien aimé, na chaque année ezana bato Nzamba temisa liboso vie na yo po oyoka bango pozo ozo luka. Oza wana kata mariage ozo botate. Oza wana ozo vi ba puissance, ya ba faiblesse sexuelle. Mobali okoma na capacité ko satisfaire moi si na yo. Eza biloko ba boka ngona monde spirituel. Moi si mo bimane na passé, azaki l'esprit à sirène, yende muta fongolo ba porte, yango so mona corps na yo et ça la souté. Menanzela ba prière, ya sacerdoce okobika. Yo mutu so na maman, oza na problème. Nzamba yebi singa bato baza na problème. Nzamba yebi singa maboko leza ko fongoma. Nanzela ba prière tozo sala. Il y a des témoignages. Bato bele bazo témoigner biso. Bato bele bazo kumisa nzam. Nenge Yesu Masia tozo sala. Docteur Jésus, il n'est pas encore mort. Il est vivant, il est ressuscité. Nangina biso bien aimé. Yo mutu na kati ya libala harmonie ezate. Mbanda moko boye mobali na kutana ye à travers mobali na lesa biloko mabe. Nanzela prière toko désenvoûter. Et ça na bato bele ba fi envoûtement. Na kati ya vie envoûtement okoy ko sepelate. Na kati ya vie ya bechek. Ozobi bechek loka biloka kolia. Nzamba yebi singa azobi mission na kata bitumba wana. L'Éternel a besoin de te guérir. L'Éternel a besoin de te restaurer. Bien aimé, il y a dans des familles, il y a de ce qu'on appelle beaucoup de kodia. Kodia wana ba pesa mutu moko mutu anda mataka. Ba misusu ba tika ba tapasi. Ba misusu ba ko stabiliser vie na bangote. Na kata famille no tala vie famille no bien. Au monde misusu vie na bangoza kana kata molili. Bato mususu classe ata diplôme ko ozoate. Mutu mususu ta mayele na mutu e ko vanda sute. Ozobi sanga papa, nazo tanga makambo zo vanda te. Nazo yo kame, nazo comprendre te. Cela veut dire ton intelligence est envoûtée par des forces familiales, des lois établies, des réclamations, des limites. Oh bah tchela yo que yo au côté de tel agité. Chaque année ba de famille ba kufaka. Chaque année mutu comme na âge 50 ans va kufa na famille na yo. Nzamba ebi singa na nzela ya prière. Toko longola ba limite wana. Toko déplacer ba borne. En fait que au côté na kati alliance il y a bénédiction. L'Éternel a besoin de restaurer ta vie. L'Éternel a besoin de te donner ce que tu cherches. Et tu dois récupérer cela à travers des prières. Nzamba ebi singa photo sambela. To sangana to sambela. Bible lobi pa bi bale bi santu basangani. Dieu est là. Dieu va s'élever pour ton cas. Dieu va s'élever pour ta situation. Ane oko traversango boete, oko traversango avec ta bénédiction. Yongo moni diable a kota na kata via Pharaon, abisi na Israël. Bobi manabi bo kende. Mais boti kabilo na bino nyoso. Et ça na batobele ba osambela. Mais instabilité do tika bangote. Pourquoi l'instabilité ne te laisse pas? Soko su musala, faut ka ba remercier yo. Oko saka desa na musala te. Ina ne ko raté. Mutu ba be maman, papa banda luka musala, ata pesa musala, et oui matfa bengananga. Nangina biso keza ba envoûtement ya famille, balingi yo ke liboso te. Mais Dieu a besoin ya ko sala au grâce. C'est pour cela message on appelle ici et ça message ko biksayo et ko sala bika moi, c'est votre humble serviteur de Dieu prophète Reka, numéro nanga eza au bas d'écran plus 243 41 plus 243 81 86 19 786, ça c'est mon numéro. Appelez, nous allons vous aider dans la prière. Plus 243 81 86 19 786. Le Seigneur vous bénisse. Troubles du système immunitaire, chute de tension, maux de tête, fatigue, perte de poids, frigidité et diarrhée. Dites adieu aux inconforts et retrouvez une nouvelle jeunesse avec une tasse de Maxi Bien-être au quotidien. Une solution bio composée de plantes traditionnelles, 100% naturelle et reconnue pour sa vertu. Une formule adaptée pour hommes et femmes. Depuis plus de 10 ans, le Maxi Bien-être Café renforce le système immunitaire, restaure la fatigue physique, améliore le sommeil, aide à stabiliser la tension et la glycémie, nettoie les reins, soulage l'hémorroïde et la constipation. Chez les hommes, le Maxi Bien-être restaure le dysfonctionnement sexuel, l'impuissance et l'éjaculation précoce. Maxi Bien-être est disponible partout dans le monde. Passez vos commandes sur www.maxibienêtre.com.